Chers compatriotes, bandeko babolingo, ngai wa bino na ye lisusu lelo mpona kopesa bino penza longonia. Lelo yo mbula ya sika 2025 eyambi biso. Topesa nanu tata nzambe merci mingi. Lokola komisi biso na mokolo ya lelo. Po mingi bazalaki na biso na janvier 2024 basili kotika biso. Bamususu pe bazali na pasi, bazali kolela. Soki munganga kobikisa bango, bamususu pe baza koyeba te bakokende kolala wapi. Na bapasi nyonso wana bandeko na ngai, 2025 oyo esengeli ezala penza mbula oyo ekotelemisa biso ekolo moko. Ezali mbula ya libération. Bino moko bomoni ndenge mokili mobimba ezali koningana. Nakoki pe koyebisa bino ke nzongo ya diplomasi eza penza kotoka. Kasi biloko ebeli penza nanu te. Kasi tozala na elikia ke 2025 oyo solo libération ekoya na mboka na biso. Yango wana naza kobelela lelo opposition intégrale, opposition sans exclusive. Ba patriote nyonso tozala be na liloba moko, tozala pe na botamboli ebe moko, pe tozala kaka na vision moko oyo ya ko sauvegarder penza mboka na biso. Pe to banga eloko moko te. Po droit ezali nde na nzela na biso. Kasi tokobosana te peuple asengi nini? Tozo yoka peuple azolela epai nyonso. Peuple mikolo oyo aza kobelela penza alobi Félix alongwa, Félix akende ko rejoindre tata na ye. Autrement dit, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, tata na ye. Mais oyo wana toye koyoka tubela ya Pierre Mbuyi na tele changu aye koyebisa biso nini? Ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba tosalaki erreur po azalaki faux leader. Ye azalaki penza mutu penza ya kati. Kasi kotubela wana oyo Pierre Mbuyi asalaki na tele changu ezali penza ko mema makambu nyonso te. Il faut to compléter ye. Parce que ko lutter contre hypocrisie elingi koloba te kobosana makambu oyo ememaki bambeba oyo nyonso ye a dénoncé na tele changu. Mais toyoki pe bandeko mususu ya politique baza koloba ke non, mbeba nyonso tu tokokotalela ngo ndenge wana te, communauté internationale pe azali responsable. Alors soki tokamati sikoyo ba option wana nyonso mibale. Nakanisi mpo na Pierre Mbuyi tokokoloba na ye abosani ke malédiction moko esalamaka contre IDPS. Esalamaka na mukongwa IDPS pamba te. Tango toza na 2002. Communauté internationale oyo bamususu baza ko dénoncer. Etindaki Masire, président Masire oya Botswana, etindaki pe molonga ni mususu oya zalaki na ye Meselebat oya ONU, na ambassadeur Mogwe, baya ko compléter liste ya ba délégué oyo bakokende na dialogue intercongolais, ba leader politique ya diaspora. Baya biso bato ya diaspora, balobi, il faut délégation na bino ya 5 personnes, bobo sanate, il faut botia mwasi na kati. Biso pe tokokende musika te mwasi yango mama Kasavu. Meto yaki komona nini? Tomoni kaka ke mbeba oyo Pierre Mbuyi aza ko dénoncer na tele changu esalamaka deja na l'air wana. Tomoni kaka na mbala moko ba opposant mususu ba docteur Mpuila bazalaki na groupe wana bake ko organiser ba élection ya butu pona baya ko yebisa docteur président Masire le lendemain que voilà biso to sali ba élection na ba élection wana mama Kasavu ba koko kende te. Mais président Masire a yebisi ba opposant alobi mais non. Biso to lobi ke tokoki kondima te ba doublure parce que kuna na Kinshasa Etienne Tshisekedi wa Mulumba basi ba poni ya kozala délégué à UDPS. Mais ndenge nini représentant na ye to ba militant na ye bazala pe lisusu ba délégué. Non, ekoko sala mandenge wana te. Tozo conseiller bino botia mama Kasavu na kati. Ya délégation ya diaspora. Bandeko baboyaki. Ba lobi te élection ezalaki démocratique, mama Kasavu bu ba poni ete. Alors, eloko nini yake kosala? Ambassadeur Mogwe akamati parole alobi mais bino ba congolais tozo comprendre bino te bozo kende ko défendre mabele za pona ba poste te mama wana akoki kosalisa bino tozali certain po biso to yebi makambo nini communauté internationale azali kokanisa pona Congo. Alors messieurs, vous n'avez rien compris.
mais lokola bozaka na moto makasi bokende kaka mais boza maudit bozali maudit parce que boza ko mesurer te importance ya mabele ya mboka na bino. Alors elingi koloba nini bandeko nanga? Elingi koloba ke manipulation bamosusu bamanipulaka biso mais ezalaka tout le temps ndenge wana te. Esengi biso ke 2025 oyo tozala na humilité ya koreconnaître ke bamosusu bakoki mpe koya kosangisa makasi na bango mpo tokende liboso tosikola mboka na biso. Alors nga na kopesa kaka conclusion moko 2025 oyo tobosana te. Président Joseph Kasavubu ayebisaka biso nini le 12 mars 1962 tangu parlement efungwami lisusu ayebisi baparlementaire ezali te kotala cousin na yo, kotala tribu na yo, kotala ndeko na yo, ezali kotala intérêt ya peuple. Lokola sikoyo boza kokende mpona kobongisa constitution na biso totika oyo bamindele basalelaki biso eza kosenga nini ke botala ngai te Joseph Kasavubu, botala mboka ekozala ndenge nini dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Alors na yango wana bokotala kaka intérêt général. Donc bandeko na ngai toza na marche mosusu à suivre te kaka humilité et puis kotala intérêt ya peuple congolais pote to reconstruire mboka na biso. Yango wana souhait na nga mpona mbula oyo ngai dévoué na bino nakozala toujours debout, toujours alerte po tokende liboso. Soyez bénis et que Dieu protège la République démocratique du Congo.